bandeko ndeko na biso ya mwasi oyo foko sambela mingi pona ye. Même à l'étranger, de beaucoup prier pour moi, beaucoup prier pour moi. Je suis dépressive suite à mes enfants, un manque d'absence de mes enfants. Je suis dépressive, c'est démoniaque, je l'avoue, c'est démoniaque. Je demande beaucoup de prières. Le travail que je fais, ça demande beaucoup de soutien de la part du peuple, des gens qui m'aiment. Même si tu ne m'aimes pas, prie juste pour moi, Dieu va m'aider. Prie aussi pour mon père, Dieu va l'aider. C'est ma mère qui est fautive dans tout. Elle ne sait pas vraiment gérer son foyer. Mais il faut l'aimer aussi. Il faut l'aimer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et je lui demande aussi pardon pour tout ce que elle m'incrimine. Je lui demande pardon. On dit que dans la vie, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Je reconnais mes erreurs d'avoir mal parlé à mon papa, de donner des faux témoignages. Mais quand il s'agit de sa femme, je ne suis pas sa femme. Ça, je vais toujours le dire à haute voix que ce n'est pas comme ça. C'est juste l'amour pour un père et sa fille et l'amour d'une fille à son père. C'est normal. Et j'encourage les parents de beaucoup aimer leurs enfants. L'amour des parents, ça couvre de multitudes de fautes des enfants. Merci. Makambo ya zoloba, aza penza kobela. Maladi oya koloba siko na video oyo. Eza yango te, malobi kaka po bo comprendre. Mais aza penza kobela. Azali na maladi. Même à l'étranger, de beaucoup prier pour moi. Beaucoup prier pour moi. Je suis dépressive suite à mes enfants, un manque d'absence de mes enfants. Je suis dépressive. C'est démoniaque, je l'avoue. C'est démoniaque. Je demande beaucoup de prières. Le travail que je fais, ça demande beaucoup de soutien de la part du peuple, des gens qui m'aiment. Même si tu ne m'aimes pas, prie juste pour moi, Dieu va m'aider. Prie aussi pour mon père, Dieu va l'aider. C'est ma mère qui est fautive dans tout. Elle ne sait pas vraiment gérer son foyer. Mais il faut l'aimer aussi. Il faut l'aimer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et je lui demande aussi pardon pour tout ce que elle m'incrimine. Je lui demande pardon. On dit que dans la vie, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Je reconnais mes erreurs d'avoir mal parlé à mon papa, de donner des faux témoignages. Mais quand il s'agit de sa femme, je ne suis pas sa femme. Ça, je vais toujours le dire à haute voix que ce n'est pas comme ça. C'est juste l'amour pour un père et sa fille et l'amour d'une fille à son père. C'est normal. Et j'encourage les parents de beaucoup aimer leurs enfants. L'amour des parents, ça couvre de multitudes de fautes des enfants. Merci. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, ndeko oyo ya biso oyo bokomona. Azali penza na maladi. Maladi oyo bato ebele pe baza nango. Ye chance po azali mwana mokonzi. Botala mbala liboso afinga première dame na kanisa bomona yango. Bokanisa yango eza normal, mais eza maladi. Mingi bakoloba aza na liboma. Non, aza na liboma te, azali bipolaire. Eza sorte ya liboma, mais liboma te. Liboma ya liboma te. Ndenge bino, ndenga lobi siko aza dépressive. Soka lobi aza dépressive, alingi kaka po bo comprendre. Mais aza bipolaire. Aza mutu moko, eza na mukolo akokola muka. Azo sala makambo, azo loba. Ye moko azo ye batina te. Aza pe na makasi ya kofrene likambango, azo sala te to azo loba. Donc, akokola muka mukolo wana,
abandi kofinga bando finga ti apemi sima esprit ezongi ezwaka nango temps ebele te ezwaka pe mikolo ebele te yango bomonaka bato ebele oyo babelaka modele ye abelaka misusu na kati ya poto badetekta bango misusu badetekta te bamonaka bango kaka baza na karaktere mabe misusu mpe na bamboka oyo ya tiers monde bakomona ye moto moko matumboli bakoki meme kokanga ye voire meme akoko riske mpe akufa tosala kaka neti ye mokolo akenda kofinga première dame na lupangu wana soki eza na Gombe tosala sikoke azalaki ne n'importe quel mutu mama moko atekaka matembele nakanisa basoda wana balingaki bazela ata ordre mutu moko te mbala moko na prison pote amanke première dame kuna pe na prison toyebi ndenge elingo kosukela ye te mpo bocomprendre ndenge bomoni ye makambo alobaki mpo na papa na ye nakanisa mingi batiaki bakommentaire balobi makambo zoloba ya solo mama oza na liboma toza eloko te epuis modele azolobela ngo aza pe propre asukoli alati atie telefone na ye wana aza koloba mutu moko te akomonaki neti liboma mais oui azali bipolaire ndenge ye moko alobaki na video wana na Canada balobani bongo soki pe bazwa ye bana eza te babotoli ye bana ezali kaka mpona maladi oyo aza nango bayebi ke na n'importe quel moment akokosala likambo oyo ye moko ayebi te mpe akokokontrola yango te yango wana bana baza na riske yango bomonaka bamama ebele aza na ndako na bana ne me mokolo mosusu bomoni modele abeti mwana bolobi bana boyokaka mpe tala mama no ndenge abeti yo parce que ntango boya kotala ye akoloba te kayebaki te ubi akomprendre te ndenge mwana abetami akovanda ne kaka nie soki mpe ayebi yango akoloba te ke maladi moto esalaki ye likambo boye mpo ye moko soki kutina namoni munganga te akoyeba te eloko nini esalaki bongo yango monaka na bakongo babengaka mutu mosusu ya bongo aza na kimpi parce que bayebi ke moko tango kimpi yaka alauki yango wana babenga yango bipolaire azosala makambo azoloba ayebi pe bisika kopo yali frigo ezali ayebi pe bisika bafinanga na telefone me azoloba makambo oyo alingi koloba te ndenge ndeko mwasi wana makambo alobaki mpona papa na ye eza te makambo oyo alingi koloba no ntango mpe azoloba meme sikoyo soki botuni ye akoki kobosana ne makambo alobaki to akokoyebisa bino ndambo mazalaki na makasi te ya kofrena yango ezali maladi ya mabe koleka kutu mutu mosusu bayebi deja aza na liboma na bamboka neti ya tiers monde po ekoko memo na liwa yo te mutu akomiboma me bato bakokanisa ozokosa na liboma bato bakokanisa oza matumboli bato bakokanisa oza na makambo moko soki ndenge nini nakanisa neti ye aza depute mutu moko tamonaki na nzela azotambola salite mutu moko tamonaka ye atambola mutakala asalaka mpe mosala ne bien mais sikoyo kimpi wana kibipolaire ntango eyaka esalaka makambo tozomona sikoyo esalaka susu mingi soki kamera eza te yango ndenge aza wana fo koyeba soki bapara na ye bazwa bana mpona intere na ye soki bapara na ye baboya abala mibali oyo azwa mpona intere kaka ya ye na ya mobali wana mpo kobala bipolaire eza maseki te bandeko mwasi kutu na Afrique soki babali ye bipolaire mobali akokogere ye mais sikoyo mobali soki aza bipolaire mwasi eza kufa na ndako yango bandeko ndeko mwasi oyo ye moko alobi yango azali dépressif mais aza dépressif te aza nde bipolaire en tout cas asengi pe bosambela pona ye tango alobi yango alobi na aventure te mutu nyonso aza na motema malamu to mutu nyonso asambelaka neti babiso nyonso yo en tout cas tobosana kokokanisa ye te
ato bosani lelo mais lobi ko bosana te po asengi biso eloko mosusu te to bondela kaka po na ye bandeko tosala yango nga papa Robo na sokisi awa botikala malamu famille wana pe ezala na kimia ye ndeko mwasi azala na kimia baboti na ye pe bazala na kimia na bandeko na ye. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.